Tant on y sort, comment m'attaque liboso eza kombo ya Moïse Katumbi. Relation na Moïse Katumbi ezande relé. Pour Kanamba zo kendane. Donc lobi po to gagner ce coupe d'Afrique et au senga ba jeune wana. Donc to sepeli na ba jeune wana to sepeli na coupe mais to sepeli na président oyo yazo diriger mboka ya occupation te. Quel que soit pesi bango ba joueur ba sai musala ba Jeep ezwami bo sepeli na ekate. Mutabang sanga na Congo azate nazo bundela Congo mais mokolo Congo zara libéré bato na okuta bango fort na terrain e tanga bito sa coalition to sa coalition pona bola ma Congo mais mutacha ngai ajo fungola nae nako bete oboketi wembu oso beta bato boni ya Kanambe bayaka tongo midi poko na ba Louise awa ba ambassadeur boni ya Kanambe bayaka. Mo relation nini bozana ngona mwana mboka Mbemba o azana lai. Bolobi boko sepelati na victoire ya mboka ndenge papa outi koloba awa les 16 pe bolaka ebiso yango ekokia ngana en tout cas ngana ebi Jean-Pierre Mbemba te na solo na Jean-Pierre Mbemba te depuis Jean-Pierre Mbemba botama na Congo na tikala ko jamais ko solo na Jean-Pierre Mbemba na ko solo na Jean-Pierre Mbemba tango akimi aye awa na ebise oye ko sala nini na tuna Jean-Pierre Mbemba oye ko sala nini. Je pense que na liboso na bino mutaza tenga na ina loba na liboso na bino to mona front citoyen pour boke ko miko tsa kuna bozaye ba combattant botirel so ba combattant te mais évidemment ce que I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Nabalandi ya 3x w.bomokoyamboka.com site nabino information bilongi oyo bomesana na ebite soki na présenter bino yango lisusu mais na lombangu nakikopesa bango mbote papa mbote jibeka bomoko ya mboka lisanga ya Congo yango nde site na biso eza komema biso pona libération ya Congo na loboko nanga mobali boyebi pe mobundeli oyo mbote papa mbote mingi na bandeko to bazolanda biso mbote mingi surtout na bana Kinshasa po mikolo bango nde ba esomo komigala ke yebela donc bana Kinshasa mbote mingi balobi pe est-ce que vous sepeli na coupe ndenge le parc même coupe na Congo ben ndenge po na komika yebela po tamsuvo ndenge coupe mais mami bien ndenge non coupe eza effort bana mboka coupe eza effort bana mboka to encourager bango to féliciter bango baza avenir ya Léopard ya lobby pour Kanamba zo kendane donc lobby pour to gagner ce coupe d'Afrique et au senga ba jeune wana donc to sepeli na ba jeune wana to sepeli na coupe mais to sepeli na président oyo yazo diriger mboka ya occupation te quel que soit pesi bango ba joueur ba sai musala ba Jeep ezwami bo sepeli na ekate non yetanga yaka na 1997 aya na lokote aya na babota mbula wana mbonga suso la Congo to mona pe maréchal Mobutu tango coupe musike ezwamaka asombelaka bakidumu bakakoko ba mayanga bandako na salongwa do biso eza victoire oyo tolobi eza victoire nde ya bitumba oyo tozwi wana parce qu'il fallait Kagame amiliaki biso trop il fallait tout humilier Kagame na mboka na ye et puis tokokota na mamusu ya sopo kupora tozwango tosepeli mais loko tozozila eza victoire ya mabele oyo ya mabele nde opinda papa Kimbanga lobaka bana nanga bakobima libanda bakozonga mpona kolibere Congo yango biso tozozela nde victoire ya mabele. Je pense que na balandi nyonso ya 3xw to aucun déjà droit orbite na émission na biso bomonaki to bandi malamo na moto nde to bandi na yango mais bande couper baza ko répondre biso na ba question ndenge nini to proposer bango ba question nyonso ekopoza mekat na esika bolobi boko sepelati na victoire ya mboka ndenge papa outi koloba awa les 16 pe bolaka ebiso yango ekokia. Non, c'est normal, il y a toujours mobilisé, et là, toujours zila, et tout le monde va congolais, babima qui est belé, ti pona okundalek na biso mari misam,
oyo aimbilaki Dieu tout puissant et puis Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo tomoni nation congolaise loko nzambe po libérer mboka azilaka peuple bakoma liloba moko ba dirigeant bakoma liloba moko mais loko tomoni que peuple a komi liloba moko ou toujours na loba ngo que la voix du peuple c'est la voix de Dieu, la voix de Dieu c'est la voix du peuple. Les autres au monde que équipe ba petit na biso ba yoko zo Coupe d'Afrique na Kigali na mboka oyo ba imposer biso un imposteur oyo Ari du Polite Kanambe, un vagabond illettré na ba Rubero ba Bismakara ba Zoé Kanambe ba Jeannette Kanambe bato ba yoko exterminer peuple na biso et lo connaît l'accès que obitango roi Baudouin ayaka na Congo beaucoup la biso monga botola ka épée akana kimaka na épée wana au moins sur ba botolio épée ilingo ba botolo bokonzi yango pe il fallait kaka biso tozwa victoire na Kigali po mochopi wana Kagame joueur à basket na Miami Molai loko la girafe hier bandai ko finga ba congolais bandai ko tsana ba Congo même jour wana azalaki humilié et on a sepelé passer félicitations na bandeko ya Kivu bandeko ya Kivu Bukavu Vira Goma Butembo Beni bravo 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 vraiment balaksaki que détermination wana yango epesi ngai tout d'abord na bundaka bitumba espoir na moni que peuple na biso ba komi mir peuple na biso baza déterminé ba koyoki suboto te po basalaki bango liboso ba bando katsa na ba jeton après tant ba moni jour à match à finale ba obligé bango ba katsa na laisser passer mais to moni bande ko ba kotaki ti na ba jeton na bango et puis après finale Kagame akangi ba congolais bakangaki ba congolais belé na ebité so ba libérer bango ba congolais belé bakangaki bango na Kigali na ndenge ba humilier Kagame. Moi je crois que tous les diasporas congolais et Zabandeko Bazana Goma Bukavu Kinshasa partout tous à la déterminer où tu es l'équipe liwa ya le moloto était yabiso liwa ya Marie Misam était yabiso couple autour à Kigali parce que babo ça que les Rwandais tous qui dirigent le Congo les Rwandais tous moto mission na bango yaki ya ko exterminer biso ba réussir ko boma biso 12 millions de morts. Moi je crois que na victoire autour ya coupe ezali victoire moko spirituelle donc eloko tozo zila suko ezali tozo victoire ya mabeli biso to le kaki apona makambo ya les 16 tolobaki ke fe bato babima pona kolakisa marche ya le 16 février à chrétien au bien monde sur ba chrétien ba confirmer tout le monde partout ils allaient là comme on mais toi qui remarqué que pouvoir occupation a foutu ba kuluna a foutu ba chege a foutu ba tamakasi après si bango ba mbeli tout d'abord ba menacer même Gabriel Moke na boulevard a benganga sololanga et puis tout le monde qui catholique a boya qui affrontement ya entre peuple na peuple pour lui a tia déjà beaucoup na biso na chaos a moni que pouvoir né à ténèbres comme na souka ce ko alinga créer affrontement peuple na peuple OK peuple na biso na et ça peuple moko dédié to ko s'affronter pour l'intérêt à ba Rwandais te ya ba Kengo Adondo te ya ba Obemina Kute ya ba Kanya Mate ya mon catholique abendana ki atiki marche wana bande kona biso o bazana dynamique opposition na ba front citoyen ba préféré ba calmer na nos jeux pour faire tous en contrôle ya bitumba to sala yango babi eza ville morte donc ville morte Congo mobimba bana Kinshasa mutumoko abimate to la que pouvoir eza sous ya ba Rwandais te pouvoir eza mboka na biso batiaka tembe na peuple te yango to sali ville morte wana batu bavana na ndako to kufa na nzala te po to basi baboma biso to si to kufa mais siko tozo mema Kanambe ayebela kaka na soki na kozo vraiment na maloba liboso ezalaki le 16 wana question na ozonga na mopanzo le 16 bozalaki liboso bolobi ete ezali marche jour à badno so bazali bana bo monter que boza ko échouer parce que kuna ba changer le système et comme que ville morte donc marche aux até bino so boka manda po babi ki so batu babimi libanda o boloba kita on susu
et kokokisama. Non, je pense que ça échec. Tu joué, au contenu non, le problème est ça, le peuple congolais, au moni catholique à Senga qui marche naïe, kala, au moni. Directement, tango à Senga qui marche naïe, biso pe to salia qui na catholique qui to marcher ensemble. Pour biso toza ko bundisa, to bunda pour la démocratie. Front citoyen c'est pour la démocratie. Comme ba chrétien ba boma ki bango pour la démocratie, na 90. Yango biso toloba ki te comme tozo bundi la démocratie marche on faut tous appeler na kati to marcher na bango au moins espose marche moko ya donc il y a des todios ils démocratique mais toi il faut comprendre que pouvoir au ya Kinshasa il y a PPRD comme ba ba qu'ils a marche moko ils a un impact makasi bango pe ba sengi marche le même jour ça veut dire PPRD peut a marché pour na ba nini pour na dialogue bango marcher pour na dialogue soutien au dialogue. Mais comme catholique, il y a une église et qu'on dit maté affrontement entre les peuples. Catholique a se retiré pour amener déjà que intention il y a gouvernement en place, il y a créé guerre civile entre peuples. Il y a à se retirer. Mais biso toloba qui boy front citoyen comme catholique a se retiré, biso tolobi tozo continuer na ba action na biso. C'était prévu que tout ça la paix marche. Mais tu as constaté que toujours plan diabolique où il y a pouvoir en place et ça comment balatissa front citoyen béré que yé moutake ko salisa affrontement ya peuple omoni biso toza pour la front citoyen ko chasser Kabila na moyen ya violence ça veut dire soulèvement populaire mais pas ya affrontement entre peuple na peuple te que to bunda na bandi ko na biso te toza ndé prêt ya ko bundisa régime ya Kabila, ça veut dire par soulèvement populaire provoque la violence. Donc, nous sommes d'accord, mais ce qui est commis, nous avons commis qu'on prépare, qu'on a biso, armé, kuluna, na biso, benga, chege, pour na sportif, pour jouer na bima, pour na biso, il y a un moment tolobi, biso tolobi, ville morte. Ville morte, c'est déjà signal fort, où il y a Kanambe a kokende par la force, mais il y a débit à action na biso. Toloba qui ke tobandi ba action c'est ezaki kaka limité te na marche ezaki ke débit à ba action na biso ezo banda donc ba moi ezo ya bomona ke ba action kozala ebele mais ville morte ezaki par les premières deuxième action parce que premier là qui ezaki les 19 auto décrété pour la prière mais les 19 les 16 ezaki ville morte pour na batutu o basalaka o bakende ba misala ba fanda na banda kopo Kabila akokende na makasi akokende na ndenge na uti kolanda nini mutu ya mavungo ya IDPS na uti kolanda azoloba ke bango baza na kati ya démarche wana te po bango baza ba non violence mais ozomona ke chaque fois peuple azwaka nzela moko boye pona ko chasser pouvoir à Kinshasa bande ko na biso ya IDPS baza toujours côté moko boye. Mais si on a le bien, on a vraiment qui maloba. Bande qu'on a vu sur IDPS, tout a eu kolanda kalate, ah balobi, bango ba osa ba okeni sous dialogue te. Tant ba Kinshasa bande ko ya PPRD so balobi ba marché kuna pona dialogue. Bande ko IDPS ba ok dialogue te ba osa dialogue on a. Non. So bi bande ko IDPS bazala toujours. Outi ko ngai na outi ko ba komi na parti na bino. Non, baza na parti ya na bisoté. Le problème est ça, on a les lots dans la déclaration au secrétaire général Mavungo, il y a IDPS à Salaki Lobby, bazo qu'il y a des dialogues. Sans Papa Tshisekedi dina dialogue au bango baza ko senga toujours na uti kolanda baza ko insister dialogue au yo ya bango et ce qui ya ba accord à Addis Abeba mais baza ko kende dialogue mais eloko siko biso to sepeli na ngote soki bango bazwi nzela bango ya dialogue ba monike yango ko libérer Congo eza inutile ya côté mais la voix nzela na biso batika peuple abima libanda po Kanambe ayoka kande violence Kanambe akoshtika jamais kokene na nenga kimia mais IDPS azosa la rôle ya kolalisa peuple comme bango mo alobaki bola la pongia ba bébé bazongeli sous démarche wana na tango moni na janvier année passée tango peuple abimaki IDPS aboye ko bimisa bato tango ba moni ke ekomi ko simba IDPS ay ko bimisa bato wana nde ba ndimi violence mais tango e bandaki ba boyaki pona ko bimisa bino peuple congolais IDPS aosa la rôle ya kolalisa peuple mais peuple congolais bino moko bato en Congo boza ba responsable ba vina bino po bato lokola ba mavungu wana za na vina yaka na poto awaliaka ba mbongo ne ba Kanambe na ba pesa ba mbongo aza bien mais bino bato souffrir baza ko bomande bino
bato ba sur place ba oyo bakundi bango na maluku mwana mavungu moko aza na kati kuna te soki ye mavungu lelo azolobela violence mais oyo ezoleka na Beni donc andimi bato bakufaka na Beni sous contrôle ya Kanambe ke na Kinshasa ndenge azoloba ke violence mais bato bazokufa chaque jour na violence ya gouvernement wana. Comment les lois à l'obake, toboy na biso violence et ça les mapo bato bakokufa, mais bato bazokufa na Beni chaque jour, Butembo chaque jour, Kinshasa ngomoko na Kasai chaque jour. Pourquoi pas ko sila na Kanambe directement na makambo na wana ko kufa s'arrêter. Mais bango ba liba préféré, ba bo makabiso chaque jour, mais ba boy to affronter gouvernement na la violence. Donc biso to lobi peuple congolais les 16 eza ville morte partout. To fanda na bandako moi je crois que sa place au mais respect JBK bon moko mboka na sa na place au décès ya nation congolaise ya na maboko ni politicien moko ni ba mavungu wana bazana bango ka ba figurant biso to si to lobaki nyoso soki mutaza ko tia tembe ba komona makambo ekoleka na Congo. Moi je crois na programme otozana ngo ya les 16. Tout d'abord, Makamba Congo est à l'écoute politicien Mokote, et la bande de Front citoyen, et la dynamique et l'opposition, et la biso tout bas congolais, au bas conscience que baébake occupation, ce qui mboka na bino, ndako na yo ba occupé en mona mopaya, ba bimisake par la force. Biso objectif na biso, mission na biso yali, bravo, na l'équipe on a remercié. Tous les bana quinois au baimiliaki oyebi ke kanyama na miso mineno ka lokola babenga nyamonani biso benga ke sukulu babenga nyamonani ndeke wa muneno miso ibu miso tourna kabo kanyama na ye moka zwaki ebemba mari misama kimi nango na 10 heures okana bokoko na biso bantu na Kinshasa tobiki bakundaka bibembe na 15 heures et puis na bokoko na biso normalement na Kinshasa bakundaka bibembe bobimisi samedi bokundi dimanche bayebaki ke moto mosusu balingaki ba évacuer ba Rwanda mais to remercier bana Kinshasa na ndenge ba saboter nani ye Denis Kambai ba bengisi ba musicien tout ba werera ba Félix Wazekwara ba Kofira bango tu ba bengise bango na Stade des Martyrs. Stade des Martyrs est meli bango na coupe bango ba kene nango stade vide. Donc bravo bana Kinshasa bozala bloc bosi bomoni binemi na bino bomoni ba pasteur bomoni ba musicien bomoni so diza ba politicien na moment etreli po mboka na pesa libéré. Il fait biso moko ba congolais to mi libéré yango pona okota maloba otolobia ke les 16 to bangi mutu moko te ba stratégie eza ebele il faut to préparer peuple il faut la préparer malgré peuple moko comme déterminé to ko sala ville morte ce peuple tobi ville morte les 16 ce peuple nzambe alobaki ke ngonga ekoki bato bako bima pe 5 millions na Kinshasa babi Kanambe lelo to silali na po makamba congolais spirituel mais il faut qu'on continue qu'on préparer peuple na nzela nde tozo kende to moni ndeko ya Haïti président Haïti babi ne exemple sala ba élection po biso to na nzela élection te babi sala élection abosa élection ti délai kokaki akokite a démissionner akei mais soki Evariste Bochab, Soki Kengo Adondo, Mondele raté, Léon Kengo Adondo, au papa naza polonais, maman naza rwandais tout. So Léon Kengo Adondo naza ko se croire que lobby motakoza la président Congo, aïba que Congo eza a été. Pas sotozo ko mona lelo na Congo, longwa deuxième république, moto asala ke ba rwandais ba kota na Congo c'est Léon Kengo Adondo. Moto a préparé ka plan. Pour que nous donnions ya pona bana ko Zaire te bana Congo te ya pona aider Mobutu atoni sa ba poche et puis nenge kengo adona vana na Congo na aza locataire ateka banda kona e tout oza na Kinshasa aza locataire aki nanda ko mo no kapi ba pia ki na bité soki pe abongisa ki moi je crois qu'ateka même ndako wana yango biso to ko leka ke peuple congolais Mota bangi sabinote
ni Kanyama ni bientôt bomona ba liste na bango tout ekobima ba okena na CPI awa bango tout bientôt RFI France 24 TV5 Monde Afrique CNN BBC ba kotanga ba liste na bango tout oyo akomekoboma peuple na mbala oyo akomona makambo koleka na Congo yango biso to likike les 16 ezali ville morte to mona ngo même na tanga Mobutu batira Mobutu ba ville morte ebele na kata Congo tie même Mobutu na shit bane zara Tshisekedi pas zara na moto non peuple bango moment Tshisekedi azalaki no opposant ya Mobutu te l'époque ali camarade Mobutu moto aza opposant à cause de la teke pareil à moi na po azalaki papa abatemi ya konga Mobutu bon ndenge ni akobenga na Mobutu yoza ozobunde na mboka mais oza parrain. Merci beaucoup papa oti koloniata elo comment on a débité en banda kolobawa olobi likambo ya occupation ngana yambaki ndeko moko alobi mboka eza occupé abi mboka ezalaka occupé tango wana mboka ezalaka occupé ezalaki olingi obenga Goma Rwanda nini fo otali boso préfixe ya nini opeta code ya Rwanda pozwa batu bana côté ya Goma ngo benga boye soko lingo voyager même pour que ndeso na mboka nini wa mboka tangaki il faut utakishasa okoti nanu Burundi simokoti okoti nanu Tanzanie simokoti mboka tango wana mboka ezalaki occupé mais lelo Kabila président Kabila sala musa munene abengana baso atinda basoda na so babengana bato wana ko occupé mabele na biso lelo mabele wana ekomi na mopanti na biso donc ça veut dire que mboka eza occupé mais bino boza ko continuer ko loba ete mboka eza occupé. Je pense que ba malade andeng wana nde omoni ba bomisi ba peuple congolais ba malade andeng wana ebité so kaza moto groupe ni na ebité je pense que kaza malade il faut ba kende ba soigner mboka tango ba Rwandais ba kotaki mboka automatiquement ekomaki occupé depuis na 97 nde ba kotaki tango ba koti mboka ekoma ezaki occupé dès les jours wana tango ba fandi Musée Kabila ekozwa moins conscience muke abengani na côté ya Kinshasa ba Congo Katanga ndambo Katanga ndambo mboka wana nde komaki libéré ndambo mboka wana yango komaki libéré yango mona ibana bête pour motoke na Goma il faut oleka par nini Tanzanie ou bien Kenya po oya na Goma pour nini côté moko boye mwana mboka récupéraki mais tango babomi Musée Kabila occupation ezongi 100%. Ça veut dire que Rwandais va occuper sous Congo mobimba. Yango zo monake soki okatali na muto amboka Rwandais, Sénat Kengo Rwandais, oké na police bisengima na Rwandais, oké na nini na gouverneur ya ba Congo. Soki kombo na soki mbachimba soki nani wana Rwandais, oké nini baza ebele. Donc mboka ekomisko occuper les sous bien. À part occupation, ba balganiser pe moitié ya mboka. Donc ba kati ndambo. Tozaka occupé te to comme peut balganiser donc ba kati 300 km oyo ba Rwandais ba uti ko déplacer ba borne donc mutwana je pense qu'il y a malade so qu'il y a malade te donc ou bien amela Kabila ou ta na Hollande vous comprenez parce que so qu'il y a malade te azo ba te ke mboka na biso Hollande za mboka miliki hein te na matembele pe utakola te kuna eza légalisé toza ban Hollande crocodile de rose omoni kuna eza légalisé eza injirité kuna eza légalisé ba boutique ya komela biloko wana eza nango mais muto na za malade mboka na biso eza occupé et ba organiser les jours mboka na biso ekozala libéré et ba organisation ekosila poto kozongisa ba borne d'ailleurs to ko risquer to poussa ngo même na côté ya Rwanda. Donc mboka na biso eza occupé na ebité so kaza congolais so kaza rwandais pour confusion pe comme ebélé et puis na katote presque belé ba rwandais belé bazu komba bande kona biso akasa ya ba comme na komba ba mutombo ba kabo wala zolo ba place madame nanga sala jomo azakola mutombo yaka dimanche au la visite ba araria wana ba araria mais ye mutombo donc en bref depuis Kanambe azana aya na tête à pays na bisona ba imposer biso ba Rwandais omona yekengo adondo soit déjà président Sénat ba mokolo apombo ba vundo bo beninako soit déjà ba congolais ba André Kimbuta ba borne ya 1885 pour ba to ba borne na eza occidentaux eza ba allemand ba français ba belge
banglais mais lelo oyo Kagame a pikola borne wana asalisi ya ye à 2 mètres a poussé na 300 km et ce sont mona kengo donda loba même côté à Masisi na Goma kuna batongi aéroport Kagame donc Kagame na plan na ye na bakengo dondo na mutu na bango babika ke congolais azazo bazo bakalisa ki bakozwa peuple chinois en otage mutu na bango bayeba kite ke bana Goma bakokoma boye ya Bukavu bakokoma boye ya Kinshasa bakokoma boye vraiment na sepeli na bokechuwa ya mbwelongo na bandeko nyonso awa bana Kinshasa bravo ba Kinois lobi bafinga kibino melelo vous a déterminé pour continuer la détermination jusqu'à la libération ya mboka na biso fait que chasser occupation pour ye moto na bi ndenge tolobi na ebité soki aza moto ya soudanais ou bien moto Kigali otalaki bien pour sotali wana na genou na se so simbo so monika moku ete le bazar roti a moto bakota ba kiseni. Moi je crois que les 16 tous à la diaspora nyos aibisa bandeko ba paiement total hein to soki donc pression et bandit pe tozo memango tina suka soki bato mosusu balingi ville morte te o azap leader wa moniki alinga buma po problème na biso to luka solution to na besoin sur discours te to na besoin sur analyse te pour to unité tolingi ba unité kolekate ko finga te o boketu wa yambo o sali bo lobi bo mande Kanambe na Ruberu abakende bakotaki na Congo ngwa 1997 ngai na eso na jibeka bomoko mboka to sima poste moko ya gouvernement ya Congo te ngai nazalaki musicien taki leader d'opinion na moni ki mboka na ngata noti na Bukavu Uvira Goma Butembo Beni na moni que les Rwandais tous qui dirigent le Congo les nazwa position na zanango na passe na bisengo na kotika la déterminer tina suka soko moni que olingi na front citoyen te olingi na yo dynamique opposition te kende libérer biso mboka nde tozozi la solution oya kokosa bato ba discours à lokuta et puis ndenge tolekaka bo jibeka ndeko na ngai diaspora to bayebake biso de tozobunda tobunda nde bituma mabele tobundela mutu te mais bandeko tout basangani toko soutenir bango banga na okama po liboso biso toyoka ke bino sima na bino oya bon moment na sima na bino eza na liboso na biso nani obenga nani obengi Rwandais nani Mandri Koko te président ya Sénat nani Kengo adondo toyeba ke bino ozana sima ya non mais c'est ça au moni problème ya bandeko na biso ba congolais tango ba moni ke bozolo ba vérité ba komi ko lukila bino ba argument mo boya lokuta neti dernièrement ba uti ko ba ketoli 40 000 ce qui est grave ba tiango na ba site na bango ba site ba parti est responsable ba zo confirmer que toli 40 000 mais jusqu'à aujourd'hui tout le monde mboka mona ngote tout le monde a prévité. Non, il au contraire aux journalistes. Il fallait au luka batu parti wana ya groupe wana naza la claire ya pareko tout na bango mais tous a besoin de l'exception 40 000 baliers. Et puis baloba ke tous a na simangwa kengwa za na sima na biso. Est-ce que ça na moto wa yamba finga kan lokola kenga? Na lobe est-ce baby na lobe responsable ya pareko mais aibi kengwa dondo koleka ngaiki baebi po balobi ke ngana le 40 000 bon ma solo calme so na 40 000 bango moko lisusu bato ya pariko bauti ko benga ngai awa dans 2 jours wayambo ndenge zawana Kanambe atindi liste ba soda moko 19 personnes atindi bango na États-Unis ndenge zawana kabato on comprend bon mona ta kombo exactement na bimise formation pour diaspora baeba o boketu avant-hier 19 commando bazota Kinshasa bazoya na jet privé bazo ko boma baboma ngai baboma veko be kimpele bani oh mais bino moko na site na bino bobi 40 000 bokotale ya police bino moko boyeko bisangali suke kana baye ko boma boketu wayam siko
nandima nani ou bien aloba nini. Donc kanamba afutika jet privé 19 personnes ba akobomanga akokutana na vélo mais kozala trater ou bien octobre nde oya bimisala bato na Kisasa akokutana. Et puis gouvernement belge pour quand même naza surveiller na service à renseignement ya ba belge portable na ngai tout balandela nga na ba écoute. Donc ndenge zawa gouvernement belge bandima un imbécile au Kanambe na ba Ruberwa ba joka ba terroriste ba awa na poto bazokanga ba terroriste na Molenbeek na France bandima ki ba terroriste ba koboma peuple na Belgique bolekela wapi. En bref, tout ka makamba lokuta biso toza déterminé bon moko mboka tolingi les 16 villes mortes et qu'on a la respecter toza libre biso to na conflit à motute to pe na haine ya motute to lobana biso ke na liboso na biso moto azate na sima moto azate to lobango na monoko nini mais bato basangani to ko soutenir. Je pense que dans les boissons à bino mutazate ngana ina loba na liboso na bino to mona front citoyen pour boki ko miko tsa kuna bozaye ba combattant botirel so ba combattanté mais évidemment ce que le obi na sima biso na liboso na biso front citoyen siko to tini siko force front citoyen za parti politique leader nango na nyazata pour biso so kuna to ba citoyen c'est ça parti politique té après eza na vie mukuse front citoyen to bande qu'on a biso ebele bazokanisa ke front citoyen comme parti moko politique o esangisi non front citoyen eza ton objectif nango ya ko chasser Kabila par soulèvement populaire. Après eza na vie nango mukuse eza ka soki Kabila tango to bengana kaka pa akei front citoyen kofi front citoyen mutu azongi sikoyo na parti politique na groupe na ba ambition na ye, mais pour le moment toza ensemble poto kende ko chasser Kabila. Mais tango Kabila ko kima kengo adondo mbangu nani kanya mambangu to komi na Kinshasa front citoyen si le musala nango. Donc front citoyen za na musala nango ya ko benga na Kabila. Les restes après front citoyen o ba kosala ba alliance talibango o ba kosala ba coalition talibango, mais pour le moment eza coalition te pona eza la parti politique moko boye bimisa leader aza candidat parti pona na présidentielle te eza bongo te. Après bato bazolo bake front citoyen eza financé na mutu boye tala batika ba information lokuta front citoyen eza financé na ba politicien te. Et puis politicien congolais ceux qui appellent sur mbongo il faut atteindre que autant ga yo kumisa ka ye. Mais est-ce que vous avez un front citoyen qui est un politicien? Au contraire, les politiciens qui sont front citoyen des front société civile qui dirigé bango. Donc, qui ici bandimi qui ensemble na peuple pour pas chasser ni Kabila. Donc, pour nous dire que peuple congolais, front citoyen est un parti politique était n'engue natanga qui na internet na zo mona ke front citoyen est parti il y a Moïse Katumbi mutazo kangisa batu pour batu ba présenter comme candidat unique. C'est faux. Parfois ce n'est pas bien koko c'est la mutu makambo aza candidat na fo unique, mais aza muto pe aza na souci na ndenge na ya ko chasser Kabila par soulèvement popé batu ba sangani pona wana. Après wana aza na ba ambition na ye ako se prononcer jour akolinga se prononcer o ba olingo kangamana comme bazala na ye ba allié talibangoti omoni. Mais pour le moment front citoyen est un leader moko boyete parce que batutu wana ba politicien wana ba sangani comme des citoyens congolais l'objectif moko est chasser Kabila par la force. Et puis ce que zalaki que front citoyen est leader moko be liboso biso peuple moko to kendete to kei kuna parce que tout zalaki na masolo avant. Mais papa o congolais moko alinga lisé na no papa na kata yo bino bokei to bango to babengi bino toza ba biso toza baté dès les premiers jours ba image za na internet na lobby au monde makamba Congo papa JBK au monde to lobby na cadre o biso to lobaki ke na liboso na biso montazate soki to balba na front citoyen exemple ke mutu moko to ngato sala ngote to soutenir moto te pour biso to soutenir moto oyo akolongola biso kanambi. Mais lokola to comprendre bitumba comment bila bato na diaspora balinga babundisa bato d'aller vite ba obundisa bato ba d'aller vite te motuna nangeza ki liboso bokenda ki bino moko to babenga ki bino to bandaki ensemble biso to bandi ensemble ya to ba biso moto za papa j'ai 50 ans moto ko utiliser ngazate pour bato bele bakasaki baza mayele na Congo bato musu babotama ba mayele kuleka bato tu ya mokili
yango moni tango roi Saül akalisaki akomi chouchou ya Nzambe Nzambe akonozola kabi yote na kozola roi David na zamba Nzambe Dieu tout puissant le créateur de ciel la terre moto asala Congo ne Nzambe batu babanda Congo na pe balekana biso pe toye tokolekana me kombo ya Nzambe ekotikalaka seko na seko roi Sauli akomaki lolendo amoni keke na Israël moto mosusu azate izaneti na Congo ngapi nande na lekakabu na lekibu na ko soutenir individu moko te luba soki mboka lobby ukanga na tona kata peuple mokonzi mboka za libéré to sala biso na ba coalition potona to luka po na bundeli moto te na bundeli peuple wana po lobby ngapi na servi peuple wana papa na nga na mama papa na nga longombolo na mama na nga vero babota nga po na zala esclave te babota nga po na zala ka figurante na kota na église moko moto po na lobaka amen amen masolo ya France citoyenne peuple mokonzi et bandaka la démarche wana et démarche et outil libanda batene biso occupation bato batene biso ba imposer ki biso ba monike mafia na bango basalaki et suki balobi no bandiko bosangana bango balingi ba congolais balingi ba mema bato loko ba memi bato na Syrie loko ba memi ki gouvernement ya Libye bakono sangana loko ba ndiko na basangani bozobo ya pourquoi bato balingi unité te donc to bando vivre na ba rimer to bando vivre ke boketu ke bana France citoyen nana ngo jibeka nana ngo ba auto verse ba bendo na makasi babi keno vana liana ndoki melaka soki lotoko na ndoki biso to elewa to za ba terre ya Congo oya botama na Congo po ba nyokola molimo na ye na baninga mibalu be na baninga basi etali bangunga na kosalaka idolâtrie na sina loba ke na bundi pona sangisa ezala ba faux politicien ezala ba vrai politicien pona Congo mon centre azate oyo azangi péché oyo azangi makila ya peuple congolais to mona musabu na bango tout ba politicien ba travailler ki na Mobutu ba makile tangaki ba travailler na Muzero la Désiré Kabila makile tangaki ba eko travailler na imbécile miso mavondari du politique kanambe makile tangi toi na besoin ya solution yango to sangisi bandeko wana na makamusu moya to le kapoto lo bakate tozokela nango tina suka so tanga magike na nzela boketu ya monaiso mboke za libérer pour toi ba fils à payer toi na droit à couvrir na table et puis pourquoi ba congolais ba bangaka si boketu ya mbo okutani na Moïse Katumbi pourquoi que okutani na modo bangonde bazokutana ba Moïse bakutana na ba Frank Diongo bakutana na ba Martin Fayib bakutana na Olivier Kamitatu bakutana ba tumusu yo kasi mutokanga te na ko benga pe Kanyama na bido Kanyama na benga Kanyama na bikanyama lekiranga moko bakangiye azana kalo fungola kenda ko bimisa Kanyama pa kenda ndenga zana ebi na benga batembele na kata Congo wana engelo bateke nde to vandi na kata France citoyen to vandi pour ba utiliser bisote to vandi pour na solution ya Congo et puis ba mataba kita to zana solution ya Congo tango nyonso kombo mataka liboso eza kombo ya Moïse Katumbi relation na Moïse Katumbi eza ndenge bon azana congolais tout d'abord biso to mona na Moïse Katumbi te congolais mais moko le tanga maka moko musu to kuta na te pon akuta na Tshisekedi nana beti Tshisekedi muto abeti azata akuta na Félix combatani na wana poto oya ke ko beta Tshisekedi fala beta Tshisekedi pourquoi kuta na Moïse Katumbi yo songolo fakala bon naza pona ko sa publicité na bango te ngana lewa mutabangisa ngana Congo azate nazo bundela Congo mais mokolo Congo zara libéré bato na okuta bango fort na terrain etanga bito sa coalition to sa coalition pona bolama Congo mais mutacha ngai ajo fungola nae nako beta oboketu wayambo oso beta bato boni ya Kanambe bayaka tongo midi poko na ba Louise awa ba ambassadeur boni ya Kanambe bayaka basakana na bato te papa Chibeka biso question tuni wana bato nde bazo matisaka kombo ya Moïse Katumbi omoni bato nde bazo linga kotanga tangaka mingi vous comprenez o bokute na Moïse Katumbi biso ne toza boye
tokutana na Frank Diongwa tosolo kitoko tokutani na papa Ewanga professeur Ewanga tokutani tosololi kitoko Jean-Claude Vemba bato o bazana front citoyen soki biso to sepeli ke tokutana nayo pona makambo chasser Kabila biso tokosolola omoni soki biso moko tomoni ke o tokutana naye tokutana biso tosololi mais tokoza ba prisonnier bato moko boye parce que ils ont ba politiciens belé oyo bakangi peuple po ayebi omoni Congo et koti sarambongo ebele za ba leader ebele azo boule place afande rebi biso tango tozalaki ba mbongo ezokota siko onde akomi kokola kolia yango wana akomi communiquer ngo peuple mutu wana te biso siko toza bongo te yango moni front citoyen même bato ya biso ya Filimbi ba nzuluni ba otete ba nini ba sepeli na peuple mokonzi po ba monike ba yaki awa ba yamba bango te ba combattre tout ba boya bango mais peuple mokonzi pona intérêt à mabele to yamba bango to sola na bango pourquoi bato ba condamner biso teke pona niboso na front na Filimbi to yamba to sola na bango pona makambo ya mabele to kutana na papa Ewanga mabele to solo li Frank Diongo to kutana kana to sola mabele tout comme ba leader ba Moïse ba nini soki eza pona makambo ya ko chasser Kabila to ko solo la po to zali suna ta wana te bo banda ko tia Congo jamais ko za libérer na haine na division na e ko sala tende ko na ngai omoni Congo soki exemple ngana wa mboto na problème to lobi JBK afanda na e et pourtant ngana eto ko beta yo mais to préféré ngana eto za na ennemi yo renye na yo au moins to sangana to beta yo okende wana wayambo siko ngana to bande ko swana mpona ni mais bato balingi wana te eloko wana eza ko uta wapi ba leader oyo ya 32 ans na ya oyo ya ba mouvancier basi ba mesana ko diviser peuple Mobutu ka muto bande ko unir peuple tala même tango azaki na ba gouvernement na bango okomona bango andi bazaki côté oyo bambuza côté oyo banani ba provoka ba leader wana ba parti politique wana balingi ba memango sikoyo biso bato peuple mo konstitulobi te to kosangisa bato papa so dakato mabroba te peuple congolais Mobutu azalaka icône Mobutu azalaka icône na bolingo ya mboka na maréchal Mobutu maréchal Mobutu atazalaki na mabe na ye mais Mobutu asedaki te Mobutu tina dernier jour na ye auti na nisa zo ba bo poignarder nga dans les dos so bo profiter na maladie bo sakana na peuple wala Mobutu atuna bango maréchal atuna bango bi ngana bino na batela ka moniko mo maréchal to bato Mobutu bi moko ngana kozana mboko te bino tu bokima depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui nani a longoli biso na passion tout le monde a tangi na maréchal na 30 ans nani papa ngwana tombol mongongo pona côté biso toza ndeko na ngai ngana ngi ba polémique wana te na ba libération ya mboka ngana l'idée papa ngana mabirone sana naza très populaire na Congo kuleka ba politicien tout wana ba muto akota liboma teke boketi bo naza naza chouchou après au moins peuple congolais biso to ça ba déclaration boy vous comprenez biso to ça ko assumer ba responsabilité na biso ba déclaration na biso mais au komona bato mosusu o ngana za soda ngana za commando militaire mobimba ça fait soki 10 à 20 ans au sala ka forma au sala ka entraînement te meti le romi lobake naza commando naza militaire non azalaki bazalaki ba militaire ah yo omoni yo ndiko pesi bien omoni yo ndo na ebité sokolo balanda ni bango parce que tozo mona ke tango sala émission boye ngana nazalaki commando ngana nazalaki boye militaire déjà soko sali 3 mois 6 mois ça va sous kalachichi to babenga na Swahili kalachichi ça veut dire exercice ozali sous militaire te siko yebisa nga siko ba oyo basi basali ba 20 ba 30 ba exercice akate ti lelo bazo bangisa ka batoke ngana za militaire oboma nani ba kadogo ba beta bino ti lelo bokoma libanda siko ti lelo komi siko ko bangisa civil oyo parce que muto ko libérer peuple congolais ça ba peuple militaire congolais oza libérer na civil congolais militaire congolais eza baba nini au général Etumba azo de la libération peuple muto ko libérer eza la oyo soki mutetela mosusu ya kendo sombele ba arme ah non oyo amis tango wana za mosuki mukusu wana eza na oyo mosusu okendo sombele ba arme oyo soki nani omoni batuto wana bazo de la libération peuple muto ko libérer bango na yuse arme oyo l'équipe peuple ezate yango moni front citoyen ezako ya ko utiliser arme ya peuple arme ya peuple wana yango nde ko libérer peuple congolais toza na arme mosusu te arme oyo ko botola mamanduki na maboko ya Rwandais eza peuple arme oyo ko détruire régime wana eza peuple yango front citoyen ebimi po eya ko pesa
peuple congolais puissance valeur et tia bango liboso ba libérer mboka yango papa na ngai na zona mutula mona ngai na poser les sous na uta ko tuna relation ni bozana ngo na Moïse Katumbi na bakisi les sous relation ni bozana ngo na mwana mboka Mbemba o azana lai mais je pense que pardon mon place wana nga soutenir mututo est bien tout d'abord nga zalaki pire petit ya papa Bota Jean-Pierre Mbemba papa Jean Saulo na kimia na molimo na epema o papa Janotanga utina lae azozonga bengi nga na yake pa malu bomboka na kodofo bi oketu na ka kolite pona Jean-Pierre Mbemba bima papa na kufa lelo na social mona nae makambe bili nga atuka nga na bi Jean-Pierre Mbemba te na solo na Jean-Pierre Mbemba te depuis Jean-Pierre Mbemba botama na Congo na tikala ko jamais ko solo na Jean-Pierre Mbemba na ko solo na Jean-Pierre Mbemba tango akimi aye awa na bise oye ko sala nini na tuna Jean-Pierre Mbemba oye ko sala nini to solo la ko to ko solo la amona mboka to sololi asali bere nae place avandi nzamba pesa batela e polo abima azala libéré après les apos ceux qui les vainqueurs que awa babini na biso ba libéré nyonso tozala kuna pona ko soutenir omona momoyo pobilo oza babundeli mboka bokuna pona population congolaise ye aza congolais est-ce que boko za la jour wana kuna pona ko baksa Jibeka depuis Jean-Pierre Mbemba agina laye mota mobiliser bato po ba kenaka laye okanga zate na sala ki belé pour na Jean-Pierre Mbemba na laye siko na ko musala pona ngana peuple congolais nazo souhaiter Jean-Pierre Mbemba batikaye lobito kuta na Congo surtout ko diriger Congo peuple alia ngana lobi na kuzala sima ya politicien mokolo kanamba ko kende ko alliance mais pour le moment na koza sima mutute mais ko solo na bango tout oya bengi na Olivier Kamitato yaki abengi na solo José Ndunda bengi bango tout ba benga sauf caméra na solo na été professeur wanga benga nga boketu leki na ngai na bimaki na prison na yotala yo ayeti tukutani ne awa abeski na ko benga caméra ngabi non pas pour le moment pour papa na combat oyo ngaza esclave mutute na ngi peuple congolais baza en esclave na sima mutute ba vivre na ba rimer politicien moko asali rien pour na yo pendant 20 ans 30 ans 40 ans ozo beta mais quelle sorte de peuple on ngana baka yango to peuple maudit obendenge nini na moment oyo biso to na besoin ya lisanga ya bato yango ko libérer mboka lisanga ya bato za lisanga ya peuple po Francky Dong citoyen papa nani pazawana caméra za yo allez expliquer on a bien omoni pour ma caméra biso tozoloba front citoyen bato basangana omoni mabe eza na yo kanisi bato nso kuna ba malamu mais biso to sangisi bo sangana to bengana no kabila omoni biso tozana no na te poto juger tozana pona ko sangisa papa soyoka pourquoi congolais pona ni congolais banga ka caméra na Moïse Katumbi pourquoi pona ni babanga il fait respect bazo banga Franck ba banga caméra na Moïse babanga pe Francky Dong ndenge wana bato na biso pona bozana Francky Dong ndenge wana to na besoin bato basangana lisanga na Congo moto aza puissant koleka moninga azate koleka même mona botami na maternité na mama ye mazate toza même égalité biso tout na mabele ya Congo tolingi to le karatawa to kotaka na ba polémique moko oh boketu muso benge pour faire attention na front citoyen ngai na vana na lemba te na mona commune ya Kisasa na yaki na contrôle ya Barumbu Kinshasa Lingwala pour population sur la sangisaki bango mais lelo Francky Dong vana na mona commune ya Kisasa asangisaka Congo mobimba ndasko na zo moto azo sangisa peuple na loba na lingi ete donc na bandole kaka na internet na lobi Kanambe misoma vondo Jeannette Kanambe elongi maboka mokombo sa parc Virunga nani musura Kengo Adondo polonais maman no rwandaise mavungu tala ningo tenga mi okanze tambile linge kwa pembe na mani bazana besoin changement balingi su makambo wana te on eza ba arme na ngai on zamba cha yo ozalaki koembela
oyembelaka mpe nzambe na chorus nzambe atiaki jérémi maloba na maloba atiaki maloba na monoko na ye jérémi abangaki roi ya israele te na kongo ndenge bazana bango tu bapolitien moto abangisanga aza te mpo nafukamelaka moto te il y a un seul die nga nafukamaka eza die tout puissant soki nzambe akokatanga kingo mpo naza na bolingo na ye akatanga kingo me nakofukamela moto te oyebi ke na biso bachrétien idolâtrie eza mabe eloko ebomi kongo yango wana paster na ngai okoma kuna pasteur mama ake atiki ndako pasteur azoba ne alikombola salon na ngai olemsu bana no pongo yokata bango suki te me bana pasteur omemaka bango na salon donc tolingi susu kongo ya lobi ya kofukamela bato te tokofukamela nzambe tokotosa mabele ya kongo biso tolobi les 16 villes mortes les 16 villes mortes kanamba et puis kanamba ndenge aza na koma kongo na 1997 en 98 ayaki na retard ayebi peuple congolais te Sikonde a commis koka solo à peuple congolais les peuples les plus pacifiques au monde les peuples les plus mauvais au monde Sikobnande a commis koka solo ke ta mokona na monaki nani Patrice Ngoy Musokona mutu rondre kasa mapa mama poto ba osa pata farine et Patrice Ngoy kanamba zoya kana baboti ne ya kato na chemise ne ngama azo pese mbota fukam yo un homme de Dieu lokola ba Moïse lokola ba Daniel na Babylone o kudu na mona ba tombande komisato baboya ko fukamela roi ya Babylone nan o bataka bango na moto mais Patrice Ngoy ka 15 général Kafuta soinin ngalasa bokomisi kofukamela un imposteur démon Hitler o atie mandefu di batata ngo ya corter moto ya corter zone mandefu ya Kanambe zone elongi ya Kanambe on na elongi ya Hitler c'est la même figure les oiseaux de même fruit akomi oteka moustache nene ngwana yango biso to biki basali ya nzambe ba détruire nation poto lobi lelo ke boketu tikala ko finga tango Moïse asenga nzambe atindi magborodo na ndako ya magborodo na ndako ya Pharaon ya Ramsès nana pekisa Moïse tant Moïse azwaki nzete na ye atiango na mer rouge pasukaka bana Israël baleka nana pekisa Moïse na kofinga bango tina suka omoni papa tokomoke na suka déjà waya mbabandi komba depuis kala changer langage te tango penza komba ye ko kopela moto makasi tango ekomi ko soutenir Tshisekedi hein langage na ezaki moko na tomona kite mutu mo bando condamné wayambo ke pona niveau finga comprendre tango wayambo aza ko marcher ensemble na bato apareko mutu mo bande ko lobate ke wayambo zo finga tika ko finga tango wayambo abaluki amoni ke ba leader wana baza ba aventurier e komi atika ko finga mais kaka munoko moko wana yango bande ko kumisa ba leader na bino tango emoni ke ça ne va pas et fingi mais lelo komi mabe donc akotika na été pona ko sepelisa bino akotika ngo jour mo ko mona ke natika na ko finga non jour comme ko za libérer ezaka ke pona ba sentiment na bino place bofandi ofandi kaka bopo moni ba attaquer leader na yo okomi ko ba na moni mususa bengai na moni komba ngo etengami bokomi ko attaquer nini via Ngwanda Ngwanda nde yende azani nini azana monopole à combat ana monopole à combattre ou bien yende unité de mesure à combat aza unité de mesure à combattre combat oyo ezali spirituel soki ngana monike mutu na bino wana aza kokosa peuple na koloba vérité ke azo kosa peuple omoni eloko ezobo maka peuple congolais azo mona couleur ko eza bleu mais ozotona azo loba ke mauve mais eza bleu bazo ko koyisa ba leader na bango clair ke papa depuis banda bilan nano po biso bato to banda na Tshisekedi na mamba bilan bato bafinga biso bino botanga te botangi bilan lelo to komi wapi ebele bakomi ebele bazo ko bana courage te akoloba ke avion na pele kisi biso tango mais lelo tango tuza ko atokomi ko attaquer bato mibalo balali si peuple Tshisekedi na Ngwanda bato balali si peuple lelo peuple pongi ya ba bébé mosusu na lobi bobo zelanga na balinga bomisa memi na kutino bato mibalo na ba dangereux. Donc Batouana c'est comme signer pacte, le peuple congolais a libéré. Tala lelo bato balobi babima parti à Tshisekedi et lobi ke bato babima te ça veut na journée morte bango baza kuporoté. Tango balobi ke bato basangana onini mambriko Kongwanda abimi
bolanda ngai omoni bato wana c'est comme basigna pacte moko ke peuple oyo basi bakomprena ke na 1900 soki 59 oh libéra mboka le 4 janvier 1959 basi comprendre que peuple soki asanganya koma na force moko tala na tango pillage en 1990 bato mosu batombola ba congélateur pe moni mutu ba bombe yango tozoyebisa bato oyo ke kanyama comment chiter vraiment tozoyebisa kanyama tozoyebisa ke outi kosaka na peuple congolais ba fêter na coupe oyo ba supporter que équipe wana tango ebandi nano ba éliminatoire banini donc peuple là a fêté te peuple là il est la Marie Misamu et l'élite pour na mutu moko kanyama pour na ba ordre zo bima likolo mais kanyama yeba ke tango kanambe asa ko kufa kanyama se préparer liwa na yo kanyama to moni oti na mort ya Marie Misamu ozo presse ka rebembe bima mbangu to moni yo un grand généraux ya Congo so babenga ko général au terminal na cercueil o matsaka bato o pesaka ordre o komiti na niveau cercueil na nengo zoibisa mutu rondre wano ka Kisimi Patrice Ngoy musoko ja mokolo yali na kopeso saki ya sima o memelanga maboko mibale otikelanga na ndako kuna kota ya barumbo na ndimao tango ozoibisa Patrice Ngoy musoko un diable un monstre oza koyebisa ke kende dia liboso kende dia na cimetière tozolanda yo na ba internet awa boyeba yango ke Maréchal Mobutu abeta 32 ans aloba depuis nga na botama batianga mbelite mais mongo tsaka Maréchal Mobutu opération Maréchal Mobutu lelo azana Maroc Moïse Tshombe anga kabola Congo wana lelo bakunda na Algérie ngunja carnivore baka na kangi conférence souverain par la force même lelo bakunda na Afrique du Sud mabele ya Congo ezali ya Nzambe yoke politicien moko koya ni général ni colonel bino tout otoza ko ezala bandeka front citoyen ezala bandeka dynamique ya opposition bosangana motora muta sauver pona ye biso toza kanda ya Nzambe eleki ya peuple ya bato ya mokili et puis moto kokabola ka Congo wana azali te pe abotami te ezala na Goma mokolo population ya Goma Tibutembo Bukavu mokolo bakotelema na kasi Rwanda kolimwa na kara mais gouverneur akaya Goma banga kiti akomi bo manifester boko mati na frontière te omoni donc ba yebi ke peuple na kolamuka donc mais mission na biso oto yela ki lelo pona ko informer bino ça veut dire yebela donc yebela ezalaki abino micro ndeko JBK MM veut dire moto kati na molimo ndenge na lobaka soki molimo etindi te na kosala te soki molimo lobi te na kosala te lelo molimo etindaki nga wapi na Bruxelles et liboso ya babundeli mboka oyo mibale nde esika wapi toyaki kosola masolo ya mboka vraiment bauti kolanda bauti kolobela biso pona journée le 16 février na ngaki ba mo ba continuer ko bakisa ngo bolobi le 16 wana batu ba marché to ba sa les journée morte les ville morte ngana lobibo papa eso les ville morte mais Nzambe asala ninga linga ngana lobibo décès à Congo lelo yana maboko ya Dieu tout puissant décès à Congo ezai para biso mo Congo et ça les mots ko salema les 16 ngana na ko zwa biki na ngate na koma ube bovana na ndako ube bosala o tu ko salema et salemi biso tozo zilande libération ya mabele to gagner Kagame to moni ndenge bato baleli leki na biso Marie Misamu et puis bato botika ba polémique na vie ya Marie Misamu Congolais tokola botika mona bato déjà sa kufi tango azali na bomo iboleka na internet te boba no finga ya ebo sala ya sali bomoni mokili mobimba ye kutu baleli to moni place ya kovanda zate bongo yo motozoleka mokolo kokufe kozala ndenge nini okozota bato 10 okozota bato 20 botika makambo ya Marie Misamu alandi papa ale moloto bake kosalela Nzambe adoration Jésus Christ alingaki adoration bake kosala adoration na bango epa Nzambe na momao ye motabi place atie Marie Misamu yoke moto jour to botamaka moto ayebaka te za secret ya Nzambe jour ya liwa
oh ezali nzambe bato oleka kuna mama Marie Misamu Ndoki maman na varisa mona na ye lebsu maman na comme ne troublé bana ne ba kufi ndenge etanga maki na programme to sito mona peda na ba famille musu bo vani peda kata ndako bo ndako ko bino tout pe bo kufi to sito mona pe bo bato mo ba ken avion to mona équipe ya Zambie ba joueur tout ba kufa to quand c'était que to komi ko tia maman na ko intoxiquer maman na ti maman ke ko loba makamususu o ya ko ki ko lobate maman na komi à perdre maman na motalinga ki mona na e azo matala ba podium azo sepela mona na e bongo maman na kerobo Marie Misamu pourquoi évangile kanga bato botika makamba kindoki na Congo bobo manano kanambe bino bato ya mbasu bobo kirano kanambe mbasu ne longito ni mabino bino bato ya nkake ya Chibao kasonda depuis ba Rwanda ba na kata Congo bazo ata kasonda mokote bakake na bino zoaka ba inosa o bino bato aboy botika maman na vana na calme maman na komi troublé maman na zongo ka mona muke omoni ndenge ba passer bazo sa bato na Congo bazu mona moka 8 babine obomaki moto mona na seni akondima ndeka binima ndima le yango moni na Congo liboso za na Congo solobi mukolo ka jibeka esondoki eso ko beta o mabe mais ba comprendre que babwakeli kindoki bana mike mama na zoka komi ka mona muke o nyonso bakoloba na ye akoloba botika ba congolais botika bobundela mabele ya Congo Marie Misamu asisi na ye mosala ale moloto asisi mosala na ye motabomi Marie Misamu o motabomi ale moloto motaboma o Floribert Chebe lobi pe ya kokufa kaka o ba mongo ba lobi isu moto laka yembi moyiro la binda likisa biso tuto za ba we lelo bozo le boleli Marie Misamu lobi ba kolela bino botika nano botika la tolo bela no makambo mabele ya Congo tozwa victoire bon to mona venir na biso ndenge koya ya ona le kaka parce que salinga pasi na mona ba komisi maman na oka bill mokobo dame mokobo ba posaka ba mama question et comme na ba journaliste botika ba congolais botika mitema mabe maman na zalaki na vie azalaki na mwana na ye aoki mwana na ye mabete aboti save ba maman tout ba komi na ba suki pembe na Congo ba komi ba ndoki mwana kufi ya komi donc soki kako komi suki pembe ndoki soko komi mukolo tata komi mukolo ndoki mwana muke ndoki jeune azan ndoki te donc maman na motatini bato bakoma ba pede na Congo ba pede tout omoni wana yo moko mobali olati kiloti okoyi pede donc maman Marie Misamu to alati bino biloko wana botika yango tolekaki po toyebisa bato ke notre objectif notre mission ezali Congo tozala bloc politicien moko bangisa peuple te o bana bakati ya l'église ya pa ba politicien na etali bango soki yo Léon Kengwa Dondo zozila ke o président Sénat okoma président yebela Léon Kengwa Dondo okokoma ka jamais président na Congo wana po makamu yo sala na kata Congo na olingaka no ba congolais te Léon Kengwa Dondo yango to le kaka poto sa to le 16 nzambe wa sala oya ko sa po na Congo do bato basangana na mission ya ko libérer Congo po biso pe to kozala te esclave to tinaka ba mikolo sangana na jibeka po sangana ojune tineteka bo bunda to mon bozo bunda bo mona bala bike bato bakomo bunda na nzela to le kito bisabino ke biso toi na mission ya Congo ya libération ya Congo to l'équipe ba congolais nous surtout bazana à Londres na Belgique na hoteme bato bazana vision na bango totala eloko ni nzambe ko sana Congo nzambe a protéger Congo Dieu tout puissant ko kabiso mawa mboka na biso ezala libérer to sengi appelle ça biso deuxième chance appelle ça biso première chance le 4 janvier 1959 pour mboka na biso ezala libérer biso moko to zimboka to bimi be capable ba politicien la tout ba oganga lelo bazala la ba pouvoir ba notamment na ba escorte na ba boulevard ba politicien la tout ba zalaka na ba sentinelle ya ba militaire lelo bato bakomoti na biso ke bazwanga na makasi na ko soutenir ozwanga na makasi nga za esclave na yo bokeba na pesi mbote pa mama Didi Asuta mabolonge yinda na pesi mbote pa ya camionnette mbola descendant fumu kimbangu na pesi mbote pa Didier Masamba Petina nga na pesi mbote pa Pichusho Mongo na pesi mbote pa ya epa Christian Bola na pesi mbote pa ya Edi Bolombo le greffier international Koko Alouos na pesi mbote
papa Tom, papa Patrick, papa Alain, bon nous sommes dans peuple mokonzi, tu as besoin de quantité, mais tu as besoin de qualité, tu as besoin de déterminer dans l'esprit au baro libérer Congo. Tu as fait la polémique à Motutu a ébiqué, au malblon, tout le carré, Tungi Sakaye, Azela Moromon, on a commandé son andako na epo, à Kanga Porte, soko fitela bisombe, to bukambe, tona libela, soko tia sanambele, pasola saninayo, to kubanga mutu moko tepe, mutu kubanga saka biso azate. Merci. Moi Bambote, moi Maloba Suka. L'équipe de biso il peut aizo donc petit na biso akati ya peuple mokonzi Gabriel Katako maître Puma Noir et maître Wimpa et maître ya impi donc bato to monike ba sportif ba osala la pe maele na bango poso ko moni maître muto sa isubi eta komi otengama aza sportif te donc mbote mingi na camionnette mbola donc atindela kingai na ebite so ki yo zo camionnette mbola atindela kingai quoi à 700. Merci beaucoup. Na bidonyo so bolanda kibiso na 3w.bomokoyamboka.com tokuta na numéro mosusu oekoya Motika Mala. Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Nanango Mokonzi. Peuple. Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Peuple congolais bo fungola miso ba nyokoli bino. Kanambe yebela. Kanambe est okokoka. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home.